nazongi sur hôpital na bimi mais sikoyo na lingi chimène aza calme naza nakomi bien chez Djongade bien nga protocole abela kipe mais ayo kipe bien nga pe na yo ki bien nzamba sali grâce moi qui sais kota mais ça va dans mon salaire nzambe na nga merci na pema merci na bino balongo bisimbi na sengi na bino bakoko na biso ya yambo to baka nos ancêtres donc Abraham, Moïse, Jacob, Kimbango, Mvuluzi, na sengi qui panvita na sengi bino ba merci ebele pour sans Jésus-Christ de Nazareth soit que kufa pona croix de mettre na croix ya quoi non ces paroles donc merci à vous tous dans Nzambe. Ok, merci beaucoup Manique de John. Babon guérison déjà na part manga. Manique de John toko tambala mona di solo. Manique de John émission toté ko ça dernièrement na jour à ce que ça na émission à Vobela. Ndenge na tuna ka question par rapport à ma promotion ya Fally Ipupa. D'abord Manique, est-ce que vous êtes fier de olobela Fally Ipupa? Naza fier pour na ya ngamoko na ya volontaire na comme général. Ok. Donc na habité sur aux qui temps on a des commentaires ba qualifié de jalouse. Aux âges jalouses comment fait-il que non émission ba sali ba lobeli même pas yo mais yo aux se sentir piqué aux loba na émission genre c'est comme si bango bazo qui n'est pas Fally pour ba triquer yo. Donc habité sur aux qui temps on a des ngana loba ba OK pas Fally pour ba triquer ngate ba triquer nga déjà malebele. OK. Ba triquer nga déjà ba moni keren tant aux fanda to sala musala. Au moins, merci parce que Dieu me permet toujours de voir, de voir le mal. Place les gens à nango. Quelque l'accent que non, ndaya tala, bato yo sope sa confiance, tala ndeye bazali. En tout cas, le koana na mona nango, il y a même de voix qui me parlent na fandi. Kera nga na mela poison na Maltina et koti penza. Ba minange koti. Nazo mulanga Maltina na kena pas docteur nanga. On se comprend. Nga zo ba scène ningo, nga ba bakela ngam PC zo Jonathan. Ba bakela ngam ba zo Prince. Mais dimi sa bloka mais ken kabi teza ya maman, eza ya maman. Na croya la bloka wala te parce que nga na sala angote. Na on le bat toujours que non. Na félicité de bras bois matin na le lobisake susté parce que kanisa ken pona ngate. Pour balancer ken, pour bakanga ken, batrika ken. Et on a kangisa ennemi. On se comprend. Mais Déborah bima pour nanga. Si on a zara jalouse ne na bimisa Karine en quantité. Si on a zara jalouse ne na bilora choix bimate. D'abord la jalousie et pas nanga la tinga zan dans la vérité. Pour nani ni son on se plaindre dans les kambu. Oh et batinyo soit moni nenge lekeli. Qui va me traiter de jalouse? Nga yanga moko. Nana problème na falite. On se comprend. Et là, on a moni. Bateau va se plaindre na CC. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Non, c'est la moto. Pour nani ni badana banyo ba réaction ça va réagir. Na bimi ça va réagir parce que na bimi na kende na zawa déjà mutunyo so na kangi clé boa. Na za ba preuve, na za makambu. Oh na kangi clé boa. Oh mususu na moni na yo kanto to malili. Poni to sa musana hypocrisie. Ngana ennemi à Keren, ngana Keren to finga na Keren wana finga la patron na biso. Mais tant yo fan Keren, fan na nango so sa Keren. So Keren na iso so lo ko tire na bloko. Le cha. Tchele na sucre, tchele na micro. Yebi combien de trucages on a manqué na so. Pona Fally. Oh, pona déstabiliser nga. OK. Pona minutes oyo, Keren dans a clair. Dans a clair. Tout le va pena vérité. Tout le va vérité. Tout mundi ba guerre. Makasi. Na mundi guerre makasi. Guerre wana ba tono so ba bunda guerre za guerre ya diemba. Na minute ba ofinga. Ba bima ba kokate neni. Nga jalouse. Bon na minute ba ofinga. Ponde to za wana to protéger leader na biso to zo milieu du village. Te to na mutu mo o to kumisaka. Eza aigle. To na za hypocrite te. So ba te belé na répondre bango te. Et ça pour nos respect à aigle. On se comprend. Tozawana devise na biso et ça pour protéger aigle, réputation à aigle, réputation à moi si na et à bana na e. Toute la famille.
toute la famille. Mais la minute ba ofinga to ba ofinga te. Rafi na ofinga, Sarah to la ofinga. Nani ozobo a prince a ofinga. On se comprend. Ba répondre. Comment si ko ba fan ba comment ba général azawapi. Mani mais Maniké wana. Maniké a voulu tourner en ridicule. Na vali nié mingi. Ngam to yo si sanga mpepete ngana yaki internet makama matanga. Na yana ningi na Maniké na ba fan na nga ya Maniké ba fan ya Maniké. Ngana ya na lobela falte mo falati na poto na et pas na biso poto ya laka. Ya na Mireille Azali. Ya na Serge et pas na biso poto ya laka. Na yate po fale me manga na poto. So ezaki corona te ne air na sina na Belgique na yaki. Ah bon, ezaki na programme wana. On a zaka na programme wana. Eloko fan sanga kaka eza ba petit. Pona lingana bimana convoi na nga. Na pesa ba ya na ba condition. Que faut na mana convoi. À part ça, j'ai mon héritage. Ok, mon héritage na nga lelo, il suffit ka ba te ka le pang na biso encore. Na on me na convoi na nga mobimba. Na mwana bobola te. Toi le pang na sona banda ya na valeur à $350 000. Il y a 7 pendant le pont à mon nez, carton ya Thomson 3 rames, et ça y a un ndamouté, quand tu as 8 voitures. Nanini, dans un jalouse dans bateau, va oublier ma makala. Mais Maniké apparemment. Na sala musala nanga. Et tout le monde a dit, bino mo bali li kambu. Boke mo sali conférence de presse, mo sali émission. Mais bon continuer mo sala promotion et loko. Tant que comme il kambu, comme si qu'on prend le bébé, bon comment Maniké. Nani on a demandé Maniké qu'est-ce qu'il y a à voir dedans. Ce qui te sali cop ngai na yo keren. To sali cop ngai na yo keren. Moi na cop to juste $50. On se comprend. Ce qui caméraman na soit bien haut. C'est que yo entre bisomba. Et moi ce côté en Québec ba on va zoika 500. To so ki mbongo bete zoika 500 to pesa ka ba 400 to so ki ba pesa biso ka 500 to pesa ba cameraman $100 mo on ku de zayi muke to zoika. Tango ba ke na ko tonga makamba biro na sima. Pona ko pesa ba yuma faboni ko fo la sali émission na avec le fo ba futa. Ngana yebite ba ko to ke na kuna keren ngana sala principe na ngana sina mi lobela ngabi ah. Na yesa makamba na nganga moko. Fali atinda ngati. So na okelo kanga photo na fali na osala ba vidéo na fali. Ba to amona te fali mutapusanga. Alors pona ko garder image artiste na ngai. Na kanga na fali sous photo te. Ok, tu as vu ça. Na ça a fallu sous vidéo té. Bon moi na concert à chaque fallait azobela. Na moi na mata polo pona nini. Ba to bona ka fallait mutatina. Oh ngana sala mamna moko. To mona ka mona mutamata. Ozomona. Pona nini vérité ce soir. Pona nini vérité ce soir. Si quand on bino okene ko tonga ba pesa bino ka 500. Bon, le reste, on va foutre la caméraman, ils ont sur le 500 de foutre sur la caméraman. Bateau va kenai kotonga. Moutou, ngana ba moutou kwa Mumbai. Quel tomo, azali na conférence de presse à Mutabova té. Il a fait rigoler. Azali qui net et tombe. Azali net té bango tala. On a une devise que biso to protéger leader na soto za romile du village té. OK. Biso leader na biso, chanteur na biso, eza fali. Tous les hypocrites. Ok, on a fallu aux humains, on a commissionné après, ok, après, tu as bazo finga artiste, bazo le makambo, bazo tomber à solo. Pour bien que na kotonga, on va nanda nae. Et puis va garder pessi. Et puis va garder silence. Après, tu as le finga, Maniké, abimi, abandi, ko défendre na nenge na ye, pour aller va toucher Fali. Ça c'est quoi ça? On dirait qu'on va jouer dans les lots. Mais oui, na le obi ezaka ke na so alobi soka zampiaka attaquer ala loba yekuta loba na ye soka meli ba Maniké wana boba ka meli ba kuitiko eloko lisusu te ba warie ba mona nde balu le tambolaki. Moi j'ai pas demandé à faire l'émission. Mais il faut qu'on honorer bato pe bova na bango. Il faut d'abord que personne non respect na bato pe bova na ba considération pe. Est-ce que c'est une émission? Mais tant qu'elle a dit qu'il va dire ça. Oh, pour le Nico, pour un hypocrisie. Je comprends bien. Non, représentant qui filme le film. Alors, Monico. Non, Batumsous Baya, Batumsous Baya, Balati Bilamba, Batumsous Baya, Niki Nier, salité. Vous le connaissez, ma soutien. Si je comprends Maniké Obé, c'était le camouille à considération. Oui, parce que l'autre wana est fondé porte à ma finga.
il faut une porte à ma fille attends on sala likambo na bikelo likambo na sala et ba makambo ebele o nga na sibanda sala sala ngo souté pour na battre la personnalité fali tenaza beauté so ba ofinga na fali obi combien de temps na mona sou fali te nga mona fali te to sala mo point to sala ko pona olinga nini mais il faut payer ça peut balle retour. Et là, on va voir ça, on va diminuer tout. Et diminuer votre succès sili. Ah, balon wakuna, balon wakuna considération ça, balon wakuna va diminuer, balon te, quand le connaît pas n'engagé côté, il faut pas y battre non, na stabilité. Nga na volontaire na nga mona comme général, nga za ba fan na manike. Na ba na za mona musala mise moté. Alors journaliste moko pété oyo. Okoya okei otongi oyo lobi na nga. OK. C'est ça. Mutu moto odimninga. Alors tant que vous savez le sani bosi sanga bobi sanga mu pepe, bo fungula tibelès et simbate na okanga tibelès na okanga mu pepe na nga fa na ngi. On se comprend. Nga na loba yango na zaka clair na loba yango. Mutu akoloba na nga tika komba fali noko yemo fa benga. Allo. Noko sele msabina dini mwani kalba su komona nati. Noko yemoko. Yemo fali. Ouais. Noko yemo na loba yango clair. Ceux qui quand on se plaindre na cesse ngana ka hypocrite te akene ko se plaindre na cesse nga zo se plaindre zo milate donc quand fait là on se plaindre ndenge ngana hypocrite te et puis loko ya salaka na rotana ayebi yango o esali que non nga penza na se retirer so na bon parce que a mutu nanga mais eloko ne pesa nga nzoto mali pona mona que non na fana pembeni na fana ba danger meli et alors important te on se comprend et c'est important te mkosa kasaka foin na le loko esalama o esali que non na commenter na miso musika. On se comprend na miso ya musika. Ayembi ya mona okanzo to malili manike yo ya ma téléphone. Nani na sola nani. Na biyo sola na mutoyo. Mais on est à danger. Donc on a une manière potent. Oh yeba moi avec le temps. Et on a bien kangi ba mona so catch. Oh pas répondre. Ba ça le musala. Au moins musala, il faut que ça la yango. To sala ka banzembo. Tant le leader a sali nzembo abimisi il faut il y a azana batu to boyite fallait à aigle mais il faut qu'on lingisa pe batu so bande on dit que nzembo français il faut qu'on lingisa mo batu to sala to coste de esengo ezali bat nyo soti ba ba chacune de nos actions devient mémorable pour moi na Mbappé yango ozolo ba phrase wana pourtant ba yemba yango na studio ezaka mbang mais tant ozo yemba yango na émission ba comprendre bande boye mana bakozaka kitoko nde boye signification nakozaka nde boye olingisi batolo na lingisa batumanisme na oyemba ngoti ça bouge pas na lingisa ngo bat na oyemba ngoti donc bon peu on sande ba no samani ke ya ba sande za presse ba eka ba sande émission ba balik ba sande ni wana te wana ya musati ba sande après ce boké botongo bozumbo mko ah qui panvita mais Manick de John tout le monde osala émission makolongulu problème on ezali ya weza mamba bakoko tricage salamaki bakanse ba olongola nga na cercle na zo miso avec force et l'autre non c'est boloba botongaki so montant bozo ki kuna na yembi yango nga na zaki te c'est que botongaki bozo ki 500 pona ni ba futa ba cameraman te boyaki na ba transport na bino bolata ki pata bilamba bien te boki otonga ndi on a Mombaya de mer na Franck Balobi il y a des mélois na mais Manick apparemment vous avez un problème moi na de mer na yete na Franck na Mombaya ah la fille bango nyonso nde eza wana tri wana ba hypocrite kasi na lobit bazoi $500 batongaki bazimomoke bapesa ye cameraman ayaki ofilme $100 bapesi bango $100 bato bayaki ofilme bazoi momo kebonga bapesa bino combien ville mobimba bahypocrite bana des hypocrites ye ngaki na osengaka mission te ngaki na so na osenga mission na bana na osengaka kofelomi de nakenda na ndako neti na sikendo se nga so nakepa kofelomi seka bengi nga senga matanga benga nga nakendaki akomeli nga na WhatsApp nde nini mais nakebo kita kosenga mission nasala yango te bina fila benga nga senga nga ndeni ya ozosaki aloso awati talaka bapeti ok le seul musicien oa benganga bina file mwana wana benganga
bina filé abenganga c'est nanga ndeni avant tia téléphone nanga koya ke panzani mais na moi déjà appel manqué na ye ah bana da utiti qui sert to monani teme ndeni ko vous comprenez bina filé et c'est bina filé ça les quand même ça t'es comme nga lo ba vérité alors bana kuna lo ba te mais lo bien bina filé abenganga et ça a 5 fois benga il de lui-même mais ndeni les cas c'est ça qu'elle se prend ma petit co moi pena za va venir nga bina filé non considération les amis parce que Manique de John décision na on a mambunyo sur c'est passé aux décisions les amis pour ozoloba na émission bazo qualifier décision na ngai naza hypocrite te bango ne baza ba hypocrite pour ba se plaindre na CC ba otonga na CC nga ya na volontaire na ya na volontaire mais ma fan peut balobi que non c'est non ba commentaire ba bi que Manique tika ko ça bat que ça la promotion fali mo dans ça la promotion na ma casse yo pembe na fali ou pas fali on a toujours fali il y a problème te musapimo ko sukola kelongi ya on a bina ya na nganga moko te sekola te fuka maboko te musapimo ko sukola kelongi yo musapimo ko sukola kasi na vai na ngati donc on est besoin est victime te on a vai na ngati mo te na vai na ngati ni ndembo bimyo mona lo bina za bon balobela li comme ça en programme on a programme tu n'as fait une maths non mais où qui peut répéter bah qu'est-ce qui se passe là-bas et ça pour Annie tombe sur quand ça va tombe sur le nakotika la jamais ko fina fali to ko lo bani pas bon ça bazali basala même non t'en essaie de ça et ngala vandina ambe bela o loba na internet ezali masolo ebele o betezali na bite ke na o lobela ni te mais ne to lobela de ka to lobela ka waze quoi nde na lobela ka redi amisi nde na lobela ka non mais mani ke batana lobela bango peza trop kasi yango de te ko ezala bongo tout de Manique de John kere falinde kere na moi mukete na mukolo makasi na 25 ans dans la 25 ans na mukolo et puis mère des femmes so moniti motema ivanditi et soki boki na fingi mutu na bika vérité biloko eloko kebe eloko mokie et si ça yo gaz osilipe mutu mo panga alongba kuna alors longba kuna wana et si ça mpepe na internet nous on a besoin mpepe nous on a besoin à vivre na lobi na ngelo côté nini te lokola bango ba lobi ba considérer on ba sala musala na mibeni na bandi na nini na ma so on a besoin mission ça soit une question à répondre. On a problème avec les mais bateau va babé au samsal ngai no samsal de autre quel bon cas temps va quel bon temps va sala OK tu comprendre na clair je crois na très clair mais miso bateau ekufate mato ya bateau ekufate to zalana pour le monde léger voilà donc na se plaindre te na leli na ngai te keo boyo bandolo ba na ba no sala mission ba kana mama na biso abalesaka biso na nzungu o te ba wenze na biso na okene wana ezali ozana lamentation côté na chapitre lamentation alors que c'est lamenté wana ngala kokanga ngote ngalo bakali kambu clair vous comprenez na bakali kambu clair tout ça sur na âge to vanda o vanda ko sala ni te na pe na temps ya ko finga te po basala ki yango ba ka ke non ezane tiko lukela mutu kokota mutu na bava ezama bébé que Manique alobaka réagir au finga fâcha au finga ba bilo mo bien fait bien préparé mais j'ai pas ce temps là on a Manique akala
banga naza na engagé te na mona lobela nga moko so na tiki nga moko ndeka na yaki ndena ke ya normal te ouais. Donc comprenez là c'est Manic de John m'a bien c'est ça la plaisir dans celui qu'on a. Mais ils vont tomber de très haut. Ah, ils vont tomber de très haut. Chitez à ma case. Donc au Bendels Festival en forme depuis Paris, je les salue. Ouais, mais Keren ndeto fandaka ataku to fi to loba makamu so biteza makamu internet na ko sona na yo na base internet na ko sona l'orage na base internet net va to ko ba carré net to sona za mamba solo mais ce qui na yé parce que besoin temps on va ndenge na yé so na yé pas Mike Lokamba na kuti Mike Lokamba na téléphone na so sakari mo konje na kota so pour le monde na mi kota na kata danger et na yo ka somo vous comprenez na yo ka somo na onyo soto ba na yo ka somo na mona que notre tricage est ça alors à quoi bon tant on t'envoie l'action makamani ngwana pour na l'action que no keba tala tant onyo so mofandi tala ndenge tambola ka keba Dieu a su me garder en vie keba soki ezalaki ngai ke na kutinga na oso sakarine mokonzi. Ah donc si je comprends ça ndenge nini na osolo na ye a passé ngai pe na ide nini so ezalaki ngai akutinga ndenge wana même jour na yoka somo so zo comprendre a omona ndenge na se retirer na bendani na yoka somo na yoka somo ata skotani so ndeto lubaka mais yene basolaka bien basola bien basola bien bazaka bien bakomana na WhatsApp pa otuni makambo eleka na Turquie la na komela ke wana ne na yoka somo tala biloko ningo na sikoso nzamba la kisinga ngo na ta skotani so to fanda mais susa moi sio moi sio na afinga leader na biso bango na ye basola bien. Obine na pousser intelligence na ngati na poignet. Na kati intelligence na pousser na bi poison ezali. Bo makamso zo mono sali kanombo esimbite. Osa mutako bomoka ata bomo tio na kati le poison na biloko lo kufate. Ba teke na pa ba kacher, ba kena pa ba nani. Po na expliquer muto so likambo yo. A monya mo agangi. Amani ko lo kutanga ko ngai moko. Mututi baosolola ndeni baosolola très bien comme ça parce que moi ça fait on pas nga bon moto na aussi ah bon moto na par rapport à quoi comme ça ligne c'est les faits babio attends c'est fait bien na téléphone na mais bango banda solola bien tout ce temps on biso ça ba bango solola bien non ba ça ba ki ba sala émission ba soli bien akolo ba ni peke non zo bouton na tchela bo sala bo ye makambo kombi onga na moni na komo se basé que non likambo ta to liaka jour on a fait ça là boya pourquoi tu fais une hypocrisie pourquoi vous vivre oyo se plaindre vous savez pour yo omitiki na sima omila kisimo na malamu tout ça mabana non to e ba ko assumer ba responsabilité na biso ya ba acte auto opposé. OK on comprendre comme les sikangwa oki malili siko yoki malili bonga mo ngoma ya Chimène Lopez viens dans un protocole go retire vuezo on est ensemble nazana ngai mais na vandi na pesi 100% bandal bambote ebele nga na mwasi nga pe na mwasi mani kel kama woni ngele lisao na mundu ngai na lela nga non comme la fille de okuta ken boss André lelisanga tenga na sepela nzamba la kisinga yi OK nzamba la kisinga vérité à modèle wana na lela na sepela nzamba la kisinga 2021 mutonso bana 2020 bana ya nzambe ne ba oleka 2021 muto atrikaka yo nzamba la so vérité so za na nzambe na kati na yo ala kisanga na comprendre que Dieu akolingaka nga jamais et puis na oloba soki ka atia foi na oloba la vérité nyonso alobaki na protéger non attends parce que j'ai un peu d'estime pour lui
j'ai un peu d'estime pour lui. Koboma onyo soya bomanga, kotongo onyo soya tonga, makambu onyo soya sala kapona tonga, nga tonga batute kere. Muto atonga batunda sara jalouse, nga tonga batute. Na ninga toujours bien ya muto to vanda naye. Mais on va na passer ngai. Na baka ser nga oh voix on est bien. Obike na sambuya mbamba ko ngapo. Mais au moins oh na bosolo laka. Oh, t'es ma caméra internet. N'a pas solo la cas. Asa, aïe bah t'es quelle réaction dans les arbres. Bon, on a mon sentiment. Tout le monde en a tête. Moi, on a essayé de gérer de me tuer. À gérer à moi. Tant que le RTG à gérer à moi. Alors, bah, on a les lisa moi, on a les lisa moi, moi, on a tête. On a offert na yo to lia to mela to ça ensemble. C'est que nous avons dit que c'est le moment où nous avons l'homme prudent. Ah, Dieu m'a appris de voir le mal qui se passait en nous, entre nous. Pour dire que non, nous avons pas de nous casser, nous avons un thème, pour qu'il y ait Bercy, pour ça la boue, nous avons un Bercy en nous. Pour nous dire que non, pour te pas la biseau, et ça. Je vous aime beaucoup, je vous kiffe, je vous love. Voilà, Manique, peut-être comme genre, j'ai presque à la fin, Manique, les John, j'espère que mon vidéo aux autres circuler artiste et n'habite que de Madebo. Oui, na Madebo. C'est l'homme qui salonne comme moi, si na mon intimité comme en public. On a pas n'engager na mon cas normal parce que am tête sauter. Non mais on dirait comment si c'est ma bana qui n'est bon. Eza bana qui eza na loge moko o bazali il faut oleka ningo na pose makambo. OK. Eza na culte moko eza il faut oza exposer ningo na po ozwa makambo. Moi car moi ni. Po baba so tali ba rapport sexuel na ba vidéo wana esa mika moi sa poto balala ki na mobali na Chine to balala ki na Dubai. Aki kokutana yako eza na culte moko satanique. Et puis la vidéo on a kotala en deux fois té. So ba la ki so mamota lokati yango. Ce sont des biloko ezo bimisa ba to énergie. Et il va battre makambo. Tant que tali yango ozo se contacter ko tala yango, il y a zo so makambo. Tala yango na miso molimo. Vous comprendre. OK. Au moins que battu nyonso basali yango presque. Battu nyonso. En 2020 ba. Battu nyonso presque basali yango au moins sa poto na mobala Kinshasa, o mobala Kinshasa Alexis sex na. Bazo bazali ko koloka batu. Ezali ba kontra ba opesa mon place ba okende sala boy ozo makambo. O samba na ome batu ba oyaka ka po yo ozu makambo. Voilà. Il faut battre ça na RTG, il faut battre ça pas Calais. Il faut voyager chinois Dubaï. Ezali ndenge ya ko sport. Tala, obi Satan za pas peso makambo ça sur n'importe quoi. N'importe quoi. Alors expliquer au pénal, il faut ça en bongo. Il faut bimisa bongo ça la bongo après ta bimisa. Aza moi si na yé. Ba vivara na yé, aza lika moi si na yé. De la femme légitime abala. Donc moi si na yé ko famille na yé, yé pas moi si na yé. OK. Moi si na yé, alors moi si na yé, bon ça la bo c'est filmé pour aller. C'est que les cambo zali, moi si na yé, bazaka na yé. Et puis ba kabonité bazali. Voilà, Manique de John. Question dans la souka pour un autre cabana. Concerne Abisso, journaliste, un peu de Boabanga. Sylvie Naizakili. Le Balkamou, moi, Bakendaki na commune. Donc, au Bapé, moi, le Cameroun, mais journaliste, Baba, témoin, moi, quoi, Bali, Alliance, à mon félicitations. Félicitations, vraiment. Alors, on dit Sony, il y a une chroniqueuse. Moi, mon père a film pas balarandé, à salati mariage. À part,